Zambe na boya, olatike mo vanzina bosantu. Ozinga mina bajeno, bakoyemela kayotongo pe pokwa. Mbote bandi MLG TV mafuta siki zalinga wabino mère d'Orcas la grande dame. Kande to misala ngoya opesa basango pe opesa conseil. Bandeko sango ya mawa toye ko pesa na bino. En même temps ko avertir ko alerter. Nzamba pambolo langa bino premièrement kande to misala opambola bino. Isengeli muto za bénédiction mama loba malamo. Et ça la bien makasi. Les amis, le frère que vous voyez dans les images s'appelle Awilo. Awilo, qui est Awilo? Awilo, c'est un artiste comédien. Batumsu bakoko reconnaître tout peut-être biété. Et comme de quoi koufi en circonstance nini tozala mulaite. Awilo, toyebi héritier Watanabe azana préparation. Azana ba préparatif ya concert toyebi dans 2 jours héritier Fouabeta na martyr le 25. Et ndeko oyo au fait la team bakendaki Afrique du Sud na compte ba préparatif. Donc quand je dis la team groupe héritier na patron et mon boss na basango toyoki bakendaki Afrique du Sud pour ba préparatif à concert. Et na ba préparatif wana sali passer ces jours na bango ndenge ezala kaka et puis après fallait bazonga baye kozonga et na kozonga wana bandeko na ngai je crois c'était je sais pas hier hein na habité bolanda émission moko nini et je sais pas bazongi jeudi ou vendredi je sais pas trop na vérifié mais je crois certainement jeudi. Et na kozonga ana ndeko na biso mobali oyo azalaki parmi bato bakina koyamba bango certainement il est fan. Donc apparemment il paraîtrait y a carnaval. Et cortège kendaki ya ba fan hein, ba supporter. Et na cortège wana bandeko na carnaval wana accident et salemi à circulation. Accident salemi, c'est bien aimé, azalaki parmi bato bazwaki ba choc et il s'est retrouvé à l'hôpital. Bakendaki ne je crois en cinquantenaire. Et dommage que il n'a pas survécu. Il est mort. Pourquoi tu sali émission? Tu sali ka émission pour na koya ko éveiller bato, ko sensibiliser. Pe koloba na mutu moko longwa na distraction. Distraction est bomaka. Quand tu es distrait, oyebate comment balobarane mbonge ekobetela wapi ou encore quand tu es distrait ozala na du mal même yako repérer mutuka tango ozokatisa balabala. Certainement je me fais comprendre dans le balanga jamukolo. Quand tu es distrait hein au monde so telemi na balabala pour katisa prince tu auras du mal yako repérer mutuka. Ce que zoya tote pourquoi? Parce qu'on a distrait, on a embrouillé au fait. La distraction c'est l'embrouillement. Distraction ezalaka embrouillement. O monate, bato mususu oyo baza concentré bako mona, mais yo okomona te pourquoi? Parce que tu es distrait. Mon frère, sors de la distraction. Ma sœur, sors de la distraction. C'est vrai, on peut dire tout ce qu'on peut dire. Héritier Moutalekissie. Et bon, ça peut être famille Moutebomi. Parce que actuellement, il y a des sacrifices qui se font. Toyebi ba sacrifice à fin de l'année ça les maka. Toyebi na ba moment ou na ba période où ba kufaka trop. Toyebi. Raison pour laquelle bomonaka ba chrétien en tout cas église mon côté ceux qui vraiment na habité aux chrétiens tu peux dans une église quelconque en fait particulièrement nazo lebela na ba église de réveil. En tout cas église mon côté na fin année boye na décembre boye ba pasarango ba pasara ba moment oyo sans kozana ba programme ba prière ezate
Même moi qui vous parle, pendant que je lance l'émission, dans un programme à prière. Pourquoi? Et ça, pour nous, si les samboula malamu, pour nous préparer pour mboula sika. Et c'est vrai, tu prières à mikolo nyonso. Ouais, tu sembles à mikolo nyonso, on est chrétien à vie. Et mais et ça, un moment où tolingaka vraiment kozala concentré makasi. Pourquoi? À cause il y a la réalité spirituelle oyo elekaka. Oui. Et on a un appel son message bima na distraction. Bima na distraction. Pendant que je parle, je prie que l'envoûtement tombe de ta vie. Parce que envoûtement ezala neti et se manifestato pe agissant neti mutu ana kwiti ya masanga. Oyo mutu ana drink ato zoloba na ya comprendre mambo loba nete. Ya omona lobi na kombo na son envoûtement kweya. À cause de liboso libulu oyebisi keba omoni o eza libulu amona ngote. Pourquoi? Parce qu'il a envoûté. C'est comme une folie. Moi mutu liboma mutu liboma ko akotambola bolumbu ya ebika la bilamba na nzoto. Mutu liboma ko lia nyei ya ebika eza biloko akolia. C'est comme ça avec l'envoûtement. Vraiment au nom de Jésus que l'envoûtement tombe de tes yeux. Toujours vivre la période oyo ba sacrifice ça les maramingi. To la tozo la muka tozo ka ba nouvelle oka mutu akufita neti abela kite bande onanga abimi na ndako na bango ba ebike abimi bizarrement bayoka sango asa na hôpital pour auto sal accident et puis quelque temps après il est mort. Jeune boy bande konanga jeune homme boy mobali kitoko boy akufika boy ake trop tôt. Il a moins de 40 ans. Asa mwana muke makasi. Donc c'est triste et ça li passe. Yango bande ko tozo ko alerter bobima na distraction. Sortez de la distraction. Concentrez-vous sur vos vies. Prenez du temps ko lukanzambe. Évitez de sorties inutiles. Exemple bato musu balingaka ko tambola. Alati mwa soki nini alakisa bato ke noye mutu alataka. On a beta moi tour nakutana ba master makambo ba master ba biloko ba master oyo to kopekisa ngombe bato bazo kate. To mela mo eloko to ke na mo kwento zong saboto sala bo. Faites très attention. Faites très attention. Eza ba sacrifice ezo salema. Eko za la pesa na mo bato héritier te. Eko za la pesa famille muto bomier. Eza ba réalité salema ezala trop. On est africain. Tozo ignorant ngote j'espère que boyebi ba makambo ezalaka. Donc c'était ça les petits messages que personnellement j'avais. Donnez vos vies à Christ. Parce que mon bâtiment est malade, Moïsaïe. C'est vrai, tu peux dire, conseil me rappelle si ça bien. Nami lengele, nami batela na kobimate, na liate, na okena kwente, de onangai. Bible lui so nzamba batelite, wa batela zo batela na pamba. Mais rassure-toi que tu as Jésus. Au moniteur ozana Yesu, va au surprendre yote. Mais quand tu n'as pas Christ, ato lobi okobimate, va ko surprendre na pongi. Est-ce que oyebi? Okolobaki conseil me rappelle c'est ça bien. Bon na ova na ndako kasi na période ya ba faute en fait yango. Attention, so pesa fino na Yesu te, ba ko surprendre na pongi parce que sans Christ, tu es sans protection. Sans Christ, tu es sans abri. Sans Christ, oza vide lokola ngungi. Ozoko ko baluka. So ba beteli ka maboko mibale wana likola mutu pa na kidibo kwena c'est comme ça. Do mundu bazwa kebele. C'est comme ça ne bazwa kebele. Ba ko embrouiller o kaka na moi et loko moko boye. Combien de bato baola mukate. Donc mon frère ma sœur, tu as tout intérêt à numérer sur la vie na. Paul aloba ma vie est cachée en Christ et Christ en Dieu. Donc pour l'atteindre, il faut banana roboma nzambe. Obomi nzambe o neutraliser nzambe, ok na yeso obomi yeso neutraliser yeso bongo zui Paul. C'est comme ça avec tout chrétien né de nouveau. Wa bongo mana solo parce que bambo ngwane keseni lelo to monaka bato na za chrétien pour kenda ke église. Non, le fait d'aller à l'église ne veut pas dire que tu es chrétien. Le mot chrétien veut dire comme Christ. Tu dois ressembler à Jésus-Christ. Lorsqu'on nous donne notre vie à Christ Jésus, ils allons tous s'identifier à Ranaï. Nandimi na zala lokola yo, nandimi na tambola lokola yo, nandimi na tosa yo. C'est ça la signification du mot chrétien.
chrétien ngelo bateke pour na église chaque dimanche na chaque offrande nde lobi naza chrétien bikobo nanga na sala nanga moyibi nanga na sala nanga maam nanga nyonso ya mabe na sala nanga mais le fait que na église na mona nzambe non c'est pas ça wa chrétienté tu dois donner ta vie de reconnaître que tu es pécheur accepter Christ et marcher comme lui faire sa volonté nde okomi mwana na nzambe soko sala yango na noté sala yango prie après moi Seigneur Jésus nayoki liloba na yo nandimi ke na mosumoki mpe nandimi napesa vi na ngai epa na yo kota na bomoi na ngai limbisa mabe na ngai mpe petolanga na makila na Yesu nandimi yo limbisi ngai mpe nalobi merci na kombo na Yesu amen. Oui, ce n'est pas difficile, c'est si simple kokoma mwana na nzambe et soko sali lo sambo trouve-toi une bonne église sans un besoin d'orientation appelle-nous, nos numéros sont là toko orienter yo et nzamba obatela yo pa kozanga te kosunga yo na banzela na yo nyonso bande otokomi na biso na suka nzamba pambolela nga bino. Quant à moi namoni bino mbala ya sima prenez soin de vous ba meilleur vœux ba joyeux Noël ba bonne année de la part de la grande dame en tout cas et monsieur komi na suka et ba feti kitoko losambo range eza nzamba batela balandi ya MDG DTV mafuta ya sika makila na esi bomba bino kufe mona bino te molile longa te pe mabe e longa te au nom de Jésus kimela mokonzi na mabota na bino. Quant à moi na boni bino mbala sima merci beaucoup de bonnes choses au revoir à plus. Zambe na boya olatike mo vanzina bo santu ozinga mina mangelo bakoyembela kayo tongo pe pokwa Zambe na boya olatike mo vanzina bo santu ozinga mina mangelo bakoyembela kayo tongo pe pokwa Santo ozali Nzambe na bomoi papa ozali Nzambe na bomoi yawe ozali kondi oyo esimba bomoi na nga ozali Nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi Nzambe soki na yo te likolo evangelo na yo yawe mabele nyatelo na yo ozali Nzambe ozali Nzambe Artamon, tu m'as rendu invincible. Aliwana yoto komine la santu. Lise kwana yoto komine balongi. Zambe na boya olatike mo vanzina bo ozinga mina mangelo bakoyembela kayo tongo pe pokwa Zambe na boya olatike mo vanzina bo santu ozinga mina mangelo bakoyembela kayo tongo pe pokwa Autrefois ngai nazalaki binzo ndokia kolianga lolenga lingi mes personnes sont dans ces métamorphosées osimingo sangwe maladie na biso olengo bebi naza toxique grâce à lui. Tata moko azalaki Nzambe ntango akufi
lamuka abimaki lingala moko. Mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te, lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya nzambe na bango. Yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te po milimo mabe ekotaka na ngulu. Mais soki bino boliaka ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu, bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai. Yango tokumisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kolinga sele mpo na nga na yo Jésus de Nazareth. Amen.